ba chambre to lali awa tam susu mona ka chambre bon peka eza lokola ba chambre na biso $15 mais bango siko bazozwa na journée na mutu na tête €50 na chambre à pamba baza pe na frigo kutu na kati te biso to tiela bino frigo mais TV ezali ba na frigo te na journée donc na journée to yoloba €50 par tête. Si vous avez 5 jours, 250 qui pour la chambre pour la yo. Bon, si vous avez 1000, net si vous avez 4, vous avez 1000 pour la chambre. Pour 4 jours, 5 jours. Vous avez si monter wana. Zosko ya kulia. Zosko ya otambola na bango ko se pelisa bango. Alors, ya maman déjà lobi, il faut que se préparer. Hein, obandi ko bomba bongo malembe ji obeti pe tourna bana. Et ça le bien makasi maman ozoyo kanga papa ozoyo kanga. Donc vous avez une idée autant pour ça bana les arabes makasi. Si ko voyager na bana eza pe ma eza dépense. Ce bébé simbongo mukie na journée tam sous €300. Donc beaucoup ko bébé ça fait 400 € na journée. Déjeuner ça coûte bali ko déjeuner te bosso belo na supermarché pour ko lia kuna bon qui peut un restaurant ba vandi tam sous à chacun 20 à chaque tête moko tam sous bo bébé na déjeuner $20 €20 c'est boza $500 sans écouffi biloko à midi même chose siko tam sous bo luka bo tambola transport net en Hollande trop cher biso to no somaka aller retour tam sous na ticket boy biso surtout na nombre tozana tam sous mora 50 60 écouffi ba jebo kota donc il faut poser na moi €400 par jour tam sous bo tambola siko so bosa ki 4 bosa ki 5 jours moi ba 200 penze ba 2000 penze ba 1500 c'est profit alors biso scooter to yaki na bis ma film to futa ki mbongo bis je sais même pas ce qu'a futa ki combien na moto donc c'est ce que ça va nini au voyage à la rue à nini au foot à avion alors il faut ça na 5000 pour voyager na bana bon il faut kangisango mingi bazala na mbongo ya dikubo ete banda ko bombo malembe pona na juillet obeta tour na bana ezala vraiment kitoko makasi tambusaka bana yo moko pe tambolaka ko banda kozwa ya mingi neti biso toza na auberge na biso na kine na ekolala penza pe na auberge ya bato na flat ya bato na zwi ya ebele na tali penza nga nazala na bafaiti kote nini côté ni penga nazala bien pas biso tozaka na bafaiti te tozaka pe na babiloko ba wow na tali nga le izaka ba chambre lokola yanga ya ke. Bonjour la famille Mama Bijou na ko présenter bino appartement na biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Toza na chambre salon cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi bengaye au la réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre dango. Chambre dango yango yo omoni ba regarde wala to sali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango ezala ngo lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco kuluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala pona babone ya Mama Bijou bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo appartement numéro 1 Mama Bijou lobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur.
totia yango wana mpona bino. Toza na frigo, toza na cafetière, et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza monene makasi, botala eza na espace. Cuisine na biso yango oyo, okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango oyo, eza wana po na bino.